Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino na oyo ezalaki bosenga na bino moko ba auditeur na ndenge bokomelaki biso po ete tomeka ko éclaircir ba point oyo ezalaki flou oyo biso tolobaki te pe oyo bino moko bosalaki ba constant na yango. Yango ete bosengaki ete tomeka koloba yango na bosenga na bino nde tolobi ete tokoki kotikala indifférent te po ete bino nde ba auditeur na biso nde bozali kosala ete biso tokoka kozwa makasi ya kopesa ba émission. Yango wana tozali koyebisa na bino ete bandeko babolingo il faut boyeba yango ete tango bino bozali komona ba makambo oyo ezali flou na oyo etali mboka na biso bozalaka indifférent te mpona kotindelaka biso ba message po ete tokoka koloba yango. Tomoni ete ndenge nini bino moko bozwi courage ya kosala pe ba commentaire na bino na oyo etalaki liwa ya député Marius. Ndenge nini bomonaki ete makambo wana ndenge elekaki bosepelaki na yango te bomonaki ete mwasi oyo azalaki na Marius ye akoki kozala coupable po ete ba zone d'ombre ezali ebele. Yango wana bolobaki ete na bapoyo bopesaki biso tokobanda kotanga yango ndenge bolobaki. Bolobi boye eloko ezali kokamwisa tango mwasi alobi ete mobali na ye babetaki ye masasi pe ye abangi mbala moko azongi na kiti ya sima po alobaki ete mobali asekulaki donc mobali akweyaki après ye pe asali neti akwei abangi sino ako etufe ye azongisi ye na kiti ya sima. Mais siko tokomituna tango mobali akweyaki ndenge alobi ete asekulaki donc akitaki na se ya esika vandaki na kiti donc koloba ete akitaki na se esika neti batiaka makolo. Siko tokoloba tango bato oyo bakangaki ye bafoto bayaki donc bango nde moto batiaki esiko na position ya kovanda point d'interrogation. Botuni lisusu bolobi ete eloko ezali kokamwisa bino ndenge nini moto oyo babeti masasi lisasi yango tango mwasi alobi babeti donc moto atelemaki na pembeni ya portière na ye. Mais na forme ya lisasi wana ndenge babeteli bandeko ezali kolakisa ete lisasi wana ekotaki ye na liboso na motu te mais ekotaki ye na sima po ezolakisa esika lisasi ekoti na esika ebimi na liboso nde epanzani donc babetelaki yango na sima na kote ya dikosi pe balobi ete bandeko bolanda yango malamu bokomona.
kopesa lisusu point mosusu bolobi ete moto oyo babeti masasi oyo asalaki hémorragie donc aperdaki makila ebele mais eloko moko te ezali kolakisa na nzoto ya mobali ndenge alataki mpe elamba ya pembe bamoni mpenza bamakila oyo ebimaki ezalaki mpenza ya mingi te epuis meme na voiture ndenge ezalaka soki babeti moto masasi ndenge makila epanzanaka makila mpenza ezwi mpenza place ebele na kati na voiture te yango na bato mosusu balobi ete papa Roger na mama Rosalie bokoki kozala na raison mobali wana babomaki ye nde kote mosusu me baye kaka koexpose ye na esika oyo bapreparaki mpo baloba ete babomeli ye wana mpe bato mosusu balobi boye eloko ezali kokamwisa biso toyebi ndenge nini bakongolais bazalaka kirie na makambo ndenge congolais arataka likambo te ntango ye alobi makambo wana ebandaki kosalama esika embouteillage ezalaki ebongo bato bazalaki na bavoiture bazalaki quand même komona bascène balobi toloba kutu bato nano bazalaki na bavoiture te mpo ete mondeko moko alobi ete ayebi malamu kote ya selemba wana ndenge ezalaka na bandako mosusu pembeni meme na bakioske ebele pembeni wana ndeko mobali alobi ete soki na aire oyo mwasi apesaki na 22h ndenge aza koloba alobi ye azali mwana vanda bakote wana ayebi ndenge nini a partir ya 22h bato mpe bazalaka nano mwa ebele alors azali kokamwa ndenge nini mwasi alobi ete ntango baevenema eleki bato wana bakimi après afungoli portier aza kosala signe moto alingi ata kotala ye te afungoli lisusu deuxième fois moto alingi ata kotala ye te après ye moko alobi abimi abandi kokende kolukaluka nde eloko bato bakomprendre te comment expliquer babandi basali affaire na bango après avoir bakimi ata moto moko te akoki koya po ete ya kotala likambo nini eleki nde place wana bato bazali na badute mpe balobi lisusu eloko ezali kokamwisa ndenge nini mwasi oyo akufeli mobali akoki kozala kaka na moral likolo makasi mpe koyeba meme na moma na banimero ya telefone ya bato mosusu na motu po ete na ntango wana ifale mwasi azala meme bouleversé babomeli ye mobali mwasi akokaki koyeba te makambo mingi oyo ya reconnaître na moma wana na masolo ne ndenge aza kobeta donc loba ete na moma wana mwasi azalaki ata trouble na eloko moko te donc moral na ye ezalaki kaka au zénith mpe balobi ete soki accident oyo ndenge ekomaki ke mwasi ayebaki likambo te mwasi alingaki aperdre contrôle na makambo ebele mpe alingaki esala ye neti émotion ke okufeli mobali oyo babeti masasi mwasi alingaki aperdre contrôle alingaki azala kutu na ide te onakende koluka alingaki abandaka koganga wana kolela nde bato balingaki baya mpe bato balobi ete ndenge bazali komona affaire wana esalami kote mpenza ya selemba te babomeli mobali kote mosusu mpe babetaki ye masasi na dikosi na nsima botala malamu lisasi wana ekotaki na nsima mpe ebimi na liboso botala ndenge lisasi eyalaka balobi soki place ekotaka ezalaka moke esika ebimaka nde ezalaka monene balobi botala ndenge ekotaki eye kopanza ye elongi na nsima donc ekotelaki na nsima ebimi na liboso bandeko oyo bapesi bapoint de vue na bango mpe balobi lisusu ete ebongi malamu famille ya mwasi na docteur oyo akosala autopsie apesa ba précision malamu mwasi il faut aloba malamu histoire oyo ezali flou donc histoire oyo mwasi akoki kozala a complicité na kati na masolo oyo balobi ete selon bato oyo bakomeli biso balobi ete ndenge bango bamoni jamais mwasi akoki kozala épargné na kati na likambo oyo mpe eloko moko ezali kolakisa te azali na émotion oyo ete makambo wana azali koloba elekaki na miso na ye mpo moto oyo makambo ya ndenge wana eleki na miso na ye akozala na mémoire moko te ya makasi mpo ete areconnaître bamakambo nyonso aza koreconnaître meme ke ntango lisasi eleli ntango mobali atie na ndenge ntango bato yango babandi koloba makambo aza koyoka te me eloko ekamwisi biso
alobi ete tango azongi na sima bazuye ba bijou nyonso tuna ba telefone. Mais eloko tozali kokamwa mobali quand même montre ezalaki na liboko na ye. Donc montre pe ya valeur ya cher. Donc ba miyibi wana pona bango bamonaki kaka biloko ya valeur na nzoto ya mwasi. Po bango bazalaki na besoin ya mbongo basengi mbongo bazuna ba bijou ya mwasi. Mais ndenge nini bakoka pe kozwa montre na loboko ya mobali te. Bandeko ba bolingo nde bandeko balobi ete ba enquête openza fe sala malamu mwasi azali coupable ezali komonana. Pe bato mosusu bazali koloba ete comment expliquer bino bokoki koloba likambo ya boye mwasi oyo nani na famille ya mobali oyo basi bakufela deja ndeko makambo wane banda depuis kala ndeko yango na omoni ete biso bato mwindo na ba enquête na biso tosalaka tozwaka solution te parce que tolingaka kobosa na bapiste mosusu mpona kotala kaka kosala kaka référence na makambo ezali koyela biso na motu ndeko ezali te likambo po ete akufelaki ndeko moko avant babomaki ye boye ebongo soki na makambo ndenge mobali akufi eza circuit ya bato wana ope basalaki na moto ya liboso ndenge wana bokoyeba ndenge nini mpo bino bokomi kaka likambo moke o gouvernement likambo moke o gouvernement sali mais boyebi teke tango mosusu makambo esalami lelo kise soki ezali kaka balinie wana kaka oyo esalaki bamakambo ava yango na bazali kokontinue kaka kise soki mwasi wana azali mwasi moko azalaki na bacomplicité na makambo ebele bandeko totalaka quand même bafilme tomonaka ndenge nini bamakambo elekaka okomona filme mosusu bozala émotion boza kokamwa boza koloba ete crime moto asali crime oyo kokozala nani mais moto asali crime nzoka nde azali kaka moto azalaki pembeni ya moto tomonaka yango na makambo ebele na histoire oyo nzambe épargne famille ya mobali mpo na nini mwa baindice emonana mwasi oyo nazali koyebisa bino ya solo azali mwasi moko suspect numéro 1 oyo ezalaki bandeko makambo ndenge kaka biso tokonstate soki ezalaki na France na Belgique na Allemagne ata na Suisse mwasi oyo jamais alingaki azwa ta ya kozala libanda balingaki balinga batia na garde à vue ti mokolo oyo lumière elingaki epesana mamalamu balingaki babanda koquestionne bandeko alors badéclaration oyo asali na télévision oyo asalaki liboso ya caméra ezali badéclaration moko capital yango nde ekopesa mpenza vraie piste na baenquêteur po ete bazwa solution na bango malamu mwasi oyo bakoki koepargne ata moke te papa Roger napesi yo maloba mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko congolais kaka ndenge tozali koloba ete liwa ya député oyo à un moment donné lokola bato mingi na poto awa bakomi ata ngungi soki asui moto na Congo o Joseph Kabila nde moto asali boye moto akei kosimba courant na ye po abongisaka ngami na courant o Joseph Kabila nde moto asali yango moto asali mwa makambo na ye ya bozoba o Joseph Kabila mais bozali koloba makambo mingi bozali kobosa na ete na tango ya Mobutu ba bêtise na ba bêtise eleka tomona te sika bino bobandaki kopakola basalite wana nyonso na Mobutu oyo nyonso tu tozali komona ete lokola bato bazali na lokoso ya koluka pouvoir bazali koluka ba raison nyonso tu pona nini babwakelaka yango na président de la République pe na gouvernement ya Congo ekomi moto komona afungoli faux sceptique na ye na butu bato balali sur le komi quartier mobimba o Joseph Kabila me bandeko tango leader na bino bobengaka Tshisekedi ayebisaka bino ete il faut changement ya mentalité tango bandaka koloba yango amonaka déjà ke ba congolais mentalité eza ya kopola tango alobaka likambo ya changement de mentalité est-ce que tango wana Joseph Kabila asazwaka mboka alobaka yango mokolo oyo akomaka premier ministre na conférence nationale il faut changement ya mentalité donc asa yebaka ete ba congolais mingi mitu na bango eza déjà ya kobeba Mobutu asabebisi mitu ya bato ebele yango na bimisaki liloba wana alors bandeko wana koyebisa bino ete
liwa ya député oyo na kombo ya Marius Gangali pe ya Sonam nazali koyebisa bino ya solo. En tout cas mwasi na ye azali moto oyo justice ekoki ko épargner te. Pe nazali koyebisa bino avec conviction député wana esika oyo bato oyo bakendeki mpo bakanga ye bafoto ezali esika babomelaki ye te, babomaki ye quelque part. Donc ndenge ezali na ntango babomi ye baye butu ti badepose voiture quelque part ya quelques mètres na station essence. Après bato oyo basalaki scénario bakei mwasi abandi kosala sikoyo bascénario na ye. Bato oyo basalaki kuna bango ntango bakei ale mwasi abimi abandi kosala bascénario na ye. Bandeko il faut que tout n'a pas battu à côté si ka bakangaki ba photo sika mutuka ezalaki. Est-ce que ya solo penza ba yokaki coup de feu ya masasi et puis bandeko soki boteli voiture wana malamu po ete ba piste d'ombre ezali ebele soki boteli voiture wana malamu esika mobile ezalaki na pembeni ezola exaite on dirait vite ya pembeni epanzanaki mais nazomona ba nini ba milangi ya mike ya vitre te. Ezala te na kati ya vitre esika mobali avandaki ezala te na makolo na ye rien. Ba piste d'ombre ezali ebele mais ezola exaite vitre ya pembeni esika mobali alaki epanzanaki. Mais bandeko bomonaka bamakambo quand même. Bamakambo tozali koloba bozwa yango liseki te. Lelo na Congo omona ete ata assassin azali ta mususu ndeko ya kati ya famille na yo a profiter na kati ya likambo moko ale ayeko bimasiko liboso ya kamera bandi moko bayaki basali boye balataki bateni moko ya mwindu wana nyonso tu pona nini po ete bato batire attention na bango baloba nini ezali kaka bato ya gouvernement na bato ya non bandeko. Toza koyeba ete bato oyo mingi baza na libanda baza kolinga kopakola baber na bango ya solo na gouvernement ya Congo. Mais bayebaka ete Congo ya lelo ezali Congo ya lobi te ezalaki na tango ya ex Zaire oyo ezalaki ete moto akoya kaka liboso boye ya lobi tala ngai boye bato mpe balobi tala ndenge basali. Non, Congo ya lelo ezali ete oye koyebisa bato makambo na yo moto oye koloba il faut balandela yo ndenge na poto ezalaka. Na poto ezalaka teke okoki koporter plainte yangana na sepelaka na bamindele bazwaka ba solution na makambo na bango mpona nini na poto soki yo moto okei koporter plainte ya likambo ou bien omonaki moto akufi okei koporter plainte mundele bakozwa baidentité na yo bamakambo nyonso ntango bankete kobanda bakobandela yango nanu na yo moto oyo yaki kofunda bakobanda kotuna yo bo ntango omonaki yango osalaki nini eloko nini etindaki yo oya mbala moko po ya kofunda. Mais ntango siko omonaki osalaki combien de temps na esika wana ntango omonaki bato nini omonaki pembeni wana batemoin nini bazalaki yango nomoni mundele ntango alandaka bamakambo wana nyonso ayaka kokoma na solution moko ya kitoko. Mais biso bato mwindi tozali kaka tomonika likambo gouvernement ya Congo Kabila moto asali boye yango nazomona ete mboka na biso eko avance te. Il faut tolongola esprit oyo Mobutu asatiaka na motu ya bato. Mobutu asi akufa toluka ete Congo na biso siko to développer yango même na esprit ba mentalité ya bato il faut changer. Yango na tolobi ete ba enquête ya malamu il faut bandela nanu epai ya mwasi oyo ye moko. Pour être moi sur azali clair tenga nazali koloba yango avec conviction azali suspect numéro 1 oyo ata soki bopesi enquête oyo na ba spécialiste ya mokili tango kaka bakomona ndenge mwasi apesaki ba explication na ba image ndenge ezali kolakisa bakoloba ete non en tout cas ba zone d'ombre ezali ebele. Yo si omona moto nini babetie masasi na kati ya voiture makila yango on dirait te makila ya manœuvre. Alors que makila soki ndenga panzani wana ndenga panzana ki mutu il fallait makila benze bime panzana partout et joie partout na voiture. Mais soko tali même na kiti sika moi ça vanda ki bandeko na ndenge to moneli photo makila tout ya ta wana te bandeko et bongo mobali yango atikala ki na makila kaka ya mwa ndambo wana to mone bimi ou bien ndenge nini bandeko ezolekela ngai po bino moko boyebi ete moto na kati ya nzoto tangu soki babetie masasi makila ndenge ebimaka boyebi yango. Mais oyo ndenge babetie masasi bo makila yango ebimi ndenge ya kobondela bandeko ondire makila yango ebimi ndenge ya kobondela bandeko nga naza ko comprendre te likambo oyo
et puis moi je azalaki na moral moko même atende ngaza koloba ah nantangu na sali boye na tiki mutuka na kei boye na kei boye na kena suset na bondeli bango pardon na zongi boye bandeko e bongo nga naza kokamwa ba makambo nyonso to mwasi aza koloba donc koloba ete tangu ya kei na ba suset azongi banini ba makambo nyonso ata mutu moko te se déplacer ki po ya kotala ndenge nini mobali na ye akufi donc koloba nga voiture wana etikala eka wana na mobali ndenge akufi ye moko asali kaka ba démarche wana nyonso na ndenge ayaki bandeko et puis na koyebisa bino eloko moko bolanda maloba ya mwasi ekamwisi ngai alobi ete tango azongi aye kokuta soki journaliste ya nini ya soki TV nini na sezisaki su bien te baza déjà tango ya wuti na ba suset tango bango baye sur place sika babomaki mobali baye kokuta journaliste ya moko azokanga ba photo oyo ye bayebi kombo na ye atangaki kombo na ye azokanga ba photo mais sikoyo ndenge nini ye journaliste wana soki journaliste wana ayebaki likambo wana ayembala moko po ete ye alobi ete na tango wana soki totali malamu alobi abengi kaka ba connaissance mais sikoyo journaliste wana oyo yaki kokanga ba photo ayebaki ndenge nini likambo esalami na sembao ayembangu aye kokita po ye alobi ete tango amoni ye aza kokanga bafoto nde sikoyo asololaki na ye babengi badepute mosusu baye koya mais ye oyo sikoyo bande kokanga bafoto nde koloba ete ye mpe azalaki sur place wana obien na embouteillage amoni nde aye sikoyo bande kokanga bafoto en tout cas mwasi oyo ifo balandela ye malamu maloba na ye ezali clair te et puis batuna mpe moto ayaki kokanga bafoto akomaki wana na circonstance nini nani abengaki ye parce que mwasi alobi malamu ntango aziwuti na basuset basali badémarche aye ntango aye wana aye kokuta déjà journaliste wana azalaki wana azokanga bafoto bandeko bolanda bamasolo oyo malamu histoire oyo eza kotenir te kise na kati ya bamasolo soki mpe badepute mosusu baza na kati ya bamasolo oyo kise yango tolobi ete gouvernement justice la justice congolaise elle serait mwasi oyo malamu batikela ye tante batia ye meme na boloko il faut penza bankete esalama ya claire ezali mawa mpe kokamwa bandeko lokuta ya boye ezali malamu te boza koluka bamakambo kaka na bamboma ya baélection mpo bolukaka raison mais boza komona ete makambo yango mpe boza kosala nzambe aza kokonfondre bino bosali likambo bavérité eza kobima kaka na minute seke nzambe alingi te naye komona makambo oyo papa simoki mbango alobaka ete kongo na biso ekozala dirige na un jeune président ye nde akomema kongo na kati na basolution ebele yango wana naye komona ete yango namoni makambo nyonso tu bato opposition baza kosala baza kozwa kaka échec soki basali likambo bapreuve ezali komonana na minute meme bandeko liwa ya député oyo liwa yango ezali kaka na kati ya cercle oyo mwasi aza na batala mpe na badepute mosusu mpo likambo oyo mpenza ezali kokamusa moto ayaki kokanga bafoto po ye alobi ete ntango awuti na suseti bandeko bolanda maloba mne malamu abi ntango baye na polisi na bazongi bakomi ti esika voiture yalaki aye komona mbala moko tata wana aza kokanga bafoto ayebaki ye journaliste wana bandeko bozomona yango clair histoire wana est-ce que ezotenir debout et puis babandi basali baopération na bango esika bato bazali na bambouteillage baloba na yo lisusu mwasi ke likambo eleki koloba na mutu te soki olobi na mutu tokoboma mpo toyebi yo bandeko mwasi azolinga kozwa bato neti banani mwasi azolinga kozwa bato neti bana mike ou bien koma likambo ifo balandela yango malamu ndoki ya liwa oyo azali te ko ou bien Joseph Kabila ou bien bato ya gouvernement ndoki ya liwa oyo mwasi oyo ayebi bato wana il faut basere ye malamu il faut basere malamu mbala ya liboso nga na mona ete moto babete masasi asali hémorragie makila yango ebimi neti ya ndenge ya kobondela bandeko ebongo soki makila ebimi neti ya kobondela hémorragie yango mwasi aza koloba makila yango wapi yango oyo ndenge tokoki komona ete ya solo mpenza moto asalaki hémorragie makila ebimi ndenge ya kobondela bandeko non balandela mwasi oyo malamu azali coupable na makambo ebele mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo pe tokosenga na badepute oyo bazali kuna na Congo bango pe bazala éveillé na kati na likambo oyo balandela yango malamu po ete soki mwasi oyo
azali moto oyo azali na kati na ba masolo oyo ayokanaki na ba assassin bokeba ete tango bozali ko négliger piste na ye ke bolingi kokanga bato mosusu bandoki bokeba peut-être soki botiki ye prochain député oyo bakoboma keba tango mosusu ye pe azali déjà na liste aussi bapesa ye kise soki tango mosusu mwasi oyo na kati ya famille oyo asala déjà ba makambo ebele oyo lelo bazali kokanisa kaka ke gouvernement de moto asala yango na famille wana il faut balandela ye malamu bandeko il faut balandela ye ngala bomonaka mundele na banquete na ye tango mondele asalaka azwaka ba solution mpona nini mondele soki asazwi piste moko ezali kaka te mpo baloba ete mwasi oyo donc bakangi donc ye moto abomele mobali basukeli wana te il faut banquete wana s'approfondir ekende mosika tango mosusu mwasi oyo ajua barole ya mabe ebele na kati na famille wana nani akoki kondima babiloko mosusu okomona mpe kaka baninga badepute nde moto basala babiloko wana me ya complicité na mwasi oyo bokoyeba ndenge nini na mokili oyo bandeko makambo mosusu oyo biso bato tokutanaka na yango okomona soki verité ebimi boza kokamwa likambo biso tobandaki kokaniseke ezalaki na nzela oyo nzokani likambo oyo eutelaki na nzela oyo bandeko tango mosusu bokomona ete ata liwa ya boteti wana oyo bazali koloba bakoya kobimisa ba zone d'ombre ebele babiloko mosusu okomona mpe kaka ezali kaka bacompte à rendre ya bango na bango badepute basalaka yango na ndenge ya kinsoki me sikoyo lokola bayebi kaka ete gouvernement bango bato opposition boza kokanisa kaka ndenge wana bani ntango mosusu na kati ya MLC wana bandeko ezali mpe na bakadi ya pemba oyo bazali kosala misala moko ya molili na ndenge ya koelimine baninga na bango bino moko boyebi na MLC badésordre eutaki kobima makambo ezalaka na cc entre bango na bango boyebi ntango mosusu kaka bato ya MLC bazali na kati na masolo na cc yango na tolobi enquête oyo ifo kende mosika basere mwasi oyo makasi gouvernement ya Congo esere mwasi oyo makasi bandeko MLC oyo ezali na bato mingi bazali flou na kati bandeko a partir ya liwa ya ndeko oyo il faut basere mwasi oyo akoki kozala ete tango mosusu tango kobanda koloba vérité baministre banani badepute mosusu ya MLCP bakoki kozala na kati na bamasolo oyo mais oyo nde mpenza ekopesa piste ya bien mpo bazonga lisusu nsima bayeba malamu liwa ya boteti eutaki ndenge nini oyo ezali mpenza vrai piste bandeko nazali koyebisa bino bomikosa te po ete meme baenquête ya boteti ekoki kobandelela a zéro a partir ya histoire oyo gouvernement ya Congo bati a justice ya Congo batika ta piste moko te s'il s'agit ya koluka meme baspécialiste baya kosala baenquête oyo basala yango po ete tosukisa nanu mayele ya bakadi ya mpemba oyo bakoma kaka soki basali likambo na bango na ndenge ya molili baza kokosela kaka oyo Joseph Kabila moto asalaki oyo barwande balingi basilisa biso oyo makambo wana nyonso tu il faut kolandela yango bandeko babolingo na banzi ete bandeko oyo basilaki kopesa biso bapoint de vue na bango balobaki ete toloba yango na banzi ete bomoni bino moko ndenge nini touti kopesa bamakanisi na bino oyo bolobaki ete tolobaki ete bino baauditeur na biso bozali wana mpo na biso tango bozali koyebisa biso bamakambo ndeko soki opesi likambo na yo tozwi yango toetudie soki ezali malamu tolekisi soki tomoni ete opesi likambo na yo olobi ete nalingi botanga kombo na ngai te ezala anonyme ndeko biso tokosala yango kaka na bosenga na yo ndenge yo okosengela soki tomoni ete likambo na yo ezali ya malamu oyo ekoki kopesa implice na bato mosusu mpo efungola bango mpe bongo tokoloba yango mpo ete biso tozali bato oyo te toyebi na bachaîne mosusu bato mosusu bapesa basujet na bango mpo ete eleka bavandela yango mpe baboya kolekisa yango alors ke basujet wana oyo bato bapesaka mpo ete balekisa ezalaka basujet moko oyo ezalaka ke soki bato mpe bayokaki yango ekokaki kofungola bakongole ebele mwa cerveau mais
bato mingi toye komona ba chaîne mingi ya na poto soko zali na sujet oyo ezali kofinga gouvernement ya Congo na Joseph Kabila wana nde bakoyamba yango na maboko polele po ete balekisa yango mais soki ezali kotalisa esika nini opposant moko congolais asalaka bêtise mpona kolinga kofungola ba peuple congolais mayele wana nde omoni bato ya ba presse wana bazwi bavandeli yango mpona nini bazali nde koetufe bamakambo oyo bazali koyeba te ezali danger ya lobi mpona Congo po ete na minute oyo ebongi malamu koepargne moto te soki moto nyonso asali mabe tokoloba yango ezala nani tokoloba yango biso tozali awa ndeko soki ozali na sujet na yo opesi biso tomoni ete ezali mpenza ndenge wana ezali mpe ya solo ndeko tokolekisa yango ezala lobi likambo moko mpona président de la république Joseph Kabila tokozwa yango tokoétudier soki tomoni ete ezali bongo tokoloba bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci